Mes chers amis, la vie est très compliquée. Des fois, la vie, ma kambo auto souhaitaka, to position auto souhaitaka, to comme à mon avis, eza auto comme akate. Dissolé lelo, et pesi biso pasi. Dissolé ande comme ma soeur, ande comme moi sur apesi, aïe papa fiston beta dissolé nanga ya vie, mambo salamela nga na vie, pour été abande ko basi mususu. Ndenge toloba kaka, bande ko apesa kama solo to beta ka pona ko lamusa. Non seulement bana nzambe mbatu nyo surtout balanda biso pona esika ndeko kweki yo okoya te. Mbote na bino bandeko balandi ya radio pe télévision lokole bisika nyonso bozwami kombo na ngai Fiston Pelende tate ya Sedeke votre humble serviteur. Mbote na sponsor officiel ya radio lokole TV Yannick Kinia les dragons de la monnaie congolaise Wumela yonde mankambu mbote na yo isika bozwami mbote na Didier Djenga bokula kai kofo autorité morale et ba mongo nyonso ya monde entier Wumela mbote siko zali voilà. Mbote na Bijou Foura, la femme de valeur depuis Kinshasa, yone mankambu. Bijou Foura, Oumela, Yonde. Voilà. Ndeko pesi biso soleil papa Fiston kotanga kombo na ngati me betaka histoire na ngande elekela na vie pour epesa bande comme sous conseil ba yeba. Abi papa Fiston tozalaki na Kinshasa na banaye kosamba na chrétien catholique na banaye kolinga makambo ya nzambe mingi na lobaki ngai na kokoma ma sœur ngana ko ma sœur religieuse. Alors l'église wala ki wana ba religieuse mbanaye ko vanda wana na banaye ko kende mingi pe na couvent ba linga trop sœur supérieure linga mingi donc na sege nga fana ko ma sœur nga fana ko ma sœur ça veut dire ko ma sœur pour me ati na ko kende kuna ya mokola ya kuna 2 jours entre ma campagne ya nzambe. Sikoyo ça fait que mission à baser wana ici là qui fallait que sikoyo batinda bango na mboka mususu. Bayenga batinda bango na mboka nini Swaziland. Sero ya singa ça va ndenge yo olinga ko ma religieuse tozo ke na Swaziland soko lingi sola na papa na maman soko ba lingi comme ça to mema yo na Swaziland. Moi na pas zongi si maman non dès elle écoute bon ba sœur balobi ba memanga na Swaziland. Tellement elle avait déjà son diplôme d'état déjà à comme qui major. Alors, mais à côté de l'université, il y a beaucoup d'informatique. C'est une bonne chose avec un passeport. Il y a pour naïe Swaziland ou Switzerland. Quand on dit que c'est Europe, Switzerland, mais c'est Swaziland. Mais si pas tel peu visa, je peux avion dans ma serre wana. Tant que j'ai avion, quitter na Johannesburg. Tant que quitter na Johannesburg, à mon niveau Johannesburg, ça va, c'est que de comme na Europe. Si vous avez la escale à Johannesburg, qui pour avant que ne soit là, il faut que tu sois Johannesburg. Les Arabes tu as le show. Vous quittez na Johannesburg, vous changez d'avion, vous jusqu'au avion bouquet, vous quittez na Swaziland. Tant que comme na Swaziland, na rapport Swaziland, on va rapport avec mon bouquet. Même si vous allez en Gango yango. Bah que vous faites na Manzini. Manzini est la ville, la deuxième ville ya Swaziland. Si vous Swaziland, comment changer comment Iswati, je crois. Mais à l'époque, il y a qui Swaziland. Bah, qui est un couvent. Tant comme le couvent, à tout le monde, tout ça, ouais, on a Swaziland, dans le royaume de Swaziland, en Afrique, il y a très bien. Tout ça, l'Afrique, il y a beaucoup de Liboso. Abnormal, il y a Johannesburg, Afrique du Sud. Ah, ok, ça va. Pour me hâter. Et bah, fan, mais ça n'a pas fan, qui, je crois. 1 mois, 2 mois, 3 mois. À partir de 4 mois, ça me semble qu'il y a une vie religieuse. Mais ça qui a un peu de débattre déjà. Alors, il se fait que, si ma soeur, chaque lundi, comme assister à la messe, accompagner Sango, la messe, une école, qui na Manzini, dans le centre-ville. École, en fait, la messe chaque lundi avant ta classe. Alors comment on connaît pas na yet serre supérieure na serre bon na yé ba kei na sango ba célébrer messe après messe ba zongi ba kena soki 3-4 fois si ko yeta kenda ka 3 fois na kei amoni sœur moko wana bobika congolaise ndenga za rabi na mona sœur lokola congolaise fona tunayi
il peut anglais il ma casse il va pas côté au coma pour la ça 5 mois à tout ce qu'on sait on a vu maman en français bonjour ma chérie pas boni oh toi tu es congolais oh, oui oh et donc après un congolais bah ça les connaissances ça les connaissances on a bien c'est on a non on a fait na kitambo boye na ana mbal na ngai to fana na biso ala Swaziland boka mo très bien mukie va prompter na ça très bien il y a pas bête d'histoire non nataki nguna yana ba sœur awa ka fallait comme religieuse na couple la basola bla très bien ba comme famille ba pesa ba ngora téléphone et moi na couvent basola ka basola rande mwati so ba ye ayo ba solse shunga bi ah na moni pena ndenge na kanisa ki na kanisa on dirait to que de Switzerland dans Europe Suisse mais ah donc on a to na Afrique boye na vi ndenge kendele na moni na sepela nga so na vie ba religieuse oyote na ina bimana ngai na ya na ngai na cité na sala vie na ngandenge mususu abi longo na cité sa vie ndenge mususu siko sa ande na pona musala eza andeni c'est vrai c'est non on appelle ça cours à français l'école oyo mais je crois mois prochain to que des vacances en bal na ngai na Congo na koki ko sa principal na biso promoteur école que non yo au le français aux arabes professeur français pour la Congo net on va parler anglais ba ko avec na la soka ndenge on passe cours on passe cours comme ça salaire on a pendant 3 mois et sunga yo aux hommes on s'installer en tout cas Swaziland oyo ça on va très bien on s'en sortir qui sera bien ça va parce que attention sur okobima couvent ndanga habité jour quand tu vas ça la mèche chaque lundi wana na ko sa ba sœur na Rolanda bango et puis na tikal nanga ça va ba yo kalbe moi avec exécuté 3 semaines après je crois 3e semaine ba yo ça la messe ndenge wana esa ba sœur non na Rolanda bino ça manga mikembiki awa na so mama bloko na film popo mais ati article na tango article sikoyo lundi wana zeli sœur wana ti ba sisi musala na ba 13 ans école ba 13 14 à quelle ina ndako na ye mobile a sœur wana o après ça cours na école wana c'est que ba sala ka messe azalaki na Mozambique bana ba faire na Mozambique donc mobile wa na Mozambique soka ye aji mwasi na ye na bana ba ke congé alors abi ça va ndenge ko mbele mobile nanga azate to ke na ndako nanga aji pe de ko mwasi wana mas to benge ma sœur vous comprendre ma sœur a kimi couvent aji akena ndako na ye ba vandi une semaine mobimba ça rende ko do amoni que non ça va via libana bina très bien ko ba ka enfermer tala ka ba via ba religieux ba ki ba ma sœur des ko tamka moko na tongo bokombi makamutu boke ko sambela donc ba vie de prière kaka so amoni moi liberté mukie quoi amoni ko musique mukilio et puis moi bien ce que ça fait que c'est que tant une semaine ko ki mo bali ya sœur wana ya professeur to ya maîtresse ya français à zongi parce que école primaire. Et si moi dans notre programme est changé, moi je suis au Congo exacté alors il faut nazo sur Mozambique pour faire moi Simba quitter. Heureusement que c'est un professeur a eu ça dans promoteur na monte galinga tika musala pendant 3 mois tika de qu'on a eu Cisco ma sœur on est à programme est changé mobile à lobino donc le sous Congo il faut azonga Mozambique alors moyen sous na eu sa promoteur te que au remplacer pendant 3 mois et aux alaté. Et puis les mobile a yebouye ou emide zalaka donc ils ont respecté yo ofara na biso awa mais la politique a boyete apesi moi quelque chose à non car na mandina wetika on église moko zalaka wana hein bayamba kaso mutaye sika banukam ba oyambo repé moi quelque temps en attendant on s'en sortir ay pro mais ate aki otika yepe kuna église on pesa la gaga na mandini za quartier moko o quartier pe ya mouvementé ozaka na Swaziland. Bon na histoire malamu histoire oza ya Swaziland na Johannesburg. Muta pesi li solo abi papa visto beta li solo pona otali sa vie na nga bete ko sunga bande ko mususu. Basa la keba na marme comme la rabisu na vie. Pour awa la radio le collé TV to beta la ba histoire vraie. Donc pesi histoire na to expliquer bi no comprendre. Oya ko pesa conseil a pesi il était à kozwa a jui et à ma bête au boaki. Pour cela de quoi yo okoyate. Vraiment de quoi tout s'abonnera ko. Tout s'abonnera massivement. Tija du chombo et maman franc. Partager mission. Otali ndetro ba soke mission sungi ote ko sunga être voisin to muninga na yoto partager rapé radio le collé TV mingi. To beta ka ba histoire vrai na ndenge ya bien
na ndenge ya politesse. Comme l'église, pasteur Azagite, a fait qu'on a bien responsable. L'église, ça rappelle à Johannesburg et ça rappelle na Swaziland, na Mandine. Avec ça, l'église, anytime, mokambito pasteur Roya, na kia kenaye. Ben atongo tatiki ya wana ya kenaye musala. Nzoka wa pasteur, bazaki na kati, culte silecta ou culte matinal consort. Au code de protocole, expliquer mon camion à Canaïe. Au cas où promesse on va en attendant s'en sortir. Nous avons bête l'histoire n'engue avec ma sœur, voilà qui ça quand il a bête de binoana. Et PCP m'a promis à te place en goyo. Toi dans la chambre moi awa, et ça a deux chambres. Chambre ça raso ba cambia qui ça pardon ya ba cambia, je vous bailler ba la kawana, mais oyo c'est toi la sœur moi mi ça ba la awa. Sœur va expliquer sœur moi awa. Mobile na ye akendaki déjà poto calamité hier à Rolanda. Sœur msusu wana mobile na ye azana voyage calamité sa sœur msusu elle s'en sort encore azo luka so pas une position OK donc comme le 4 abina chambre ngo zaki na dembe terminé l'autre moka no la yemoko msusu na mbali net ngala ye to comme siko 4 to la DD ça va pas mais na s'habituer peu donc na s'habituer biloko toane ko lia ngatol mana mesa na via qui sert ko la déjà 4h30 dans la muki na sokoli na bongisi église tout marambu tout église comme très propre ba sert musu so ngutu ba ko bien pour na sala musu église tonga ngala comme ko sala nyoso ba ko la ba très bien o pa na kamsala kena ye bas donc na tiko sala donc quelque ba na 6h wana donc ngala sa bongisi makamunyo surtout. Tout ça, on a besoin de mois. Et vous mettez à 7 à 8 mois. 7 à 8 mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne peut pas ficher tout ça passé. On a fait une semaine, deuxième semaine, to bandi. Pour nous, on a commencé à faire un message. On a commencé à faire une église, tout ngaï moko. Baseur on va ça ko ba pemaki o sa neni mboko mpa epi et si comme ça on la tezaka ndako na yopito message ndengwa e ba ça langa paste pour na message ya ndengwa na couvent. Deuxième semaine là beso baseur on ba ke musala pasteur atire na bureau kaka ne ça va passer mokambi kasi ya a comme si na nga instrument na yi abani ko phase na ngai ai papa ça passer mokambi comme après culte ceux qui vont devoir faire misala ma bureau to tikaleka ya atikale manef na bureau des alakana akokota tam na bureau tam na do phase na ila comme na instrument ai pas visto chaque jour na so ko beta yango te pona série na mi ridiculiser mais pour pesa bande comme sous conseil te bande comme sous parmi les vrais pasteurs, les vrais mikambi, il y a aussi des faux. Tellement comme les azoko phase na kata bureau, na kata église donc moyen de comment il a l'habitude. Chaque 5 ans dans la mouki, la salle de l'église, na bongi ba mutu ba messe, na ba culte na 6h wana, 17h ba ke misala, ba ndeko to fana ba bimbim ba ke misala, ba ke na bango. Après ton on train à passer à phase na ye. Pour être au Kende et c'est là qui dit et où mais là qui a consacré la tête ba 3 mois 4 mois c'est comme ça là que ndeko moko alors le mal na ya Kende mbal na bengisi akei ndeko so un peu à une position akei na yo classico ngamoko na église wana tant na tikali ngamo papa fisto na bisio ezaki ne somote ko phase wapi donc après culte matinal ba phasenga pasteur akei tant na so ba 13h 14h on dirait bloc olia à phase sous na pourquoi donc on a koya box donc a phase pour aller ngamoko ko phase na ko phase ka pesi passe moyen ko oboya exact ko boya nene sika okende exact siko qu'est-ce qui s'est passé tel do et ko bagana ngabita sina message na déjà pour sika okende pe exact na ko umela na bandipe ko ba anglais moi muke siko ko sala ke mokambi moko ya bango ay chef ya secteur na ngo dans la Johannesburg aïe pasteur msoyé là c'est bien avec deux chambres ça y est moko ya pasteur mongo so ba yiti ba église à Johannesburg na oya biso tanga yebo siko yebo kambiona ya biso pasteur oya biso ya Swaziland Mandini a présenter ngat au ser kingandi a bête de histoire na ngai na zakina couvent boyebo tout siko ça biso oh ça combien de mois wala ça déjà une année déjà kuna
Une année déjà. Vous voulez qu'une année, il y a phase chaque jour. Donc, 3 fois par jour. Ce que vous qui est, et maintenant, vous avez 2 fois. Donc, vous avez la mort, la tombe rare. Nous avons quand même pas où tu as il fallait ça 7 jours. Bah, réunion, il fallait pas préparer croisade de Mokoya Mounene, ceux qui peuvent à Johannesburg, ceux qui peuvent à habiter na Bossani, ou à habiter l'angle solo. Tant à mon ingénieur, ce que tu as à l'église, tu as la chambre, tu as la chambre. 3 jours après, 4e jour, il n'y a pas côté, au phase wapi. Moyen à boya, exact, papa fiche, tu sais, ok, exact, à phase, donc chaque jour, boutou. So y a boutou. Si ko tellement si ko na tonga na osala wana, moyen si ko responsable la biso kuna ya soixante na phase ils a sous-sauté. Il fallait ça à 7 jours muta Johannesburg, mais ça les 2 semaines avant c'est pour phase na ko phase kaka. Peut-être alors ka bilenga suka. Suka ay ko zonga, tanga ko zonga, ko lo masola zonga le suka zonga siko ko phase na e. Oboya ningani. Siko na mali ko bimia muke ko kene pe na centre ville pour l'instant mais ça déjà na ibu anglais muke et ça qui na hôtel mo za pembeni wa bana benga ngo hôtel Mozambique hôtel bande ko na Swaziland bo combien tu genre le chombo on va falloir combien hôtel Swaziland et ça a été le moko bien ça moins cher bande ko be ba yaka wana siko ndeko moko yaka wa na kutina na okende boye na so mbele ko na shop na kutina ndeko moko congolais. A mon égard, oh, tantine boni, yo sa congolaise. Tu vas dire pour so la non non, na sa business na ngai, na so ba bitu ko na Durban, mais na Johannesburg na ina awa na Swaziland, na kina oteka na Mozambique, kutu belo ba solo la no a sepel na makasi. Abino nga pra mo sitre na bala na lingina bala yo to awa te futu kira Johannesburg. Ba solo le be kitoko. Ça va azong na esi na osala 3 jours awa. Après na ke Mozambique. Azongi petit. Tant que vous avez un peu de pasteur, il faut faire na yekara. Tongo même chose. Ce que comme il appelle le musala, tant que pas obima, tant que obima, à KIP avec ma tour, peut-être na mutune, vraiment 2 jours à moi bien ça s'est défoulé. Tant que mobile wana, soit disant, ou à Johannesburg fiancé na yewana à Kei Swaziland, à zongi na yewana. À épée ko zonga, abi ça va ngana yesiko. Na zonga Johannesburg, business anglais, il est très bien. Na tenge mitu ka na keko bongisa tango na koyamba loyo na kozwayo toke ni Johannesburg. Ça va? Y'a pas habitant na zongi c'est pasteur. Non na kutana ndeko moko boye boye s'appelle na nga bino nga bala. Nga il faut que Johannesburg pasteur alingiti. O ba sida ba congolais ba na Johannesburg ba ba escroc. Yo ba ngoto na bango akopesa nini? Nga na kosa kipe na yo. Ba fine alobi ka ndemo a occupation etike si na mo. De quoi pas kenda na ye asalaki même sur la téléphone ça 6 mois na otu ko ba awa na Mozambique hôtel wana ba congolais ba ka belé basala asala ba connaissance belé ba congolais musu bande ko abi congolais moko bande wana muningane bande ko ya vendredi bazongi dimanche week-end kaka tellement to yeba na bango suke comme so ba ye on ba somba kablo ko hôtel ba pesa ngam na beli bango na getiki la bango ka ndingo wana na ndenga mabete parce que camarade ya tonto wana moko ande ko linganga ye o bande ko ya vacances. Fiancé na wana bo comprendre fiancé à son de Johannesburg mais so la kana ye o musuba ya ka vacances wana a so ki pe numéro na ye mais ninga ya ro linga ye mais alors qui peut penalty ande ko bo na eti ba so ngana ba ya chaque fois qui part na été siko qu'est-ce qui s'est passé siko 6 mois après fiancé na ye aye ko zonga aye tanga ye siko ablo ça va na ye siko boye ko joyeux to que l'esco Johannesburg aye kina 3 mituka non. Dès que les boyens sont en sous-beauté, maman, to qui Mozambique, la tekimi tout catholique, maman, John, à partir de Mozambique, to kati frontière, to côte maman, Afrique du Sud. Oh non, faut soit un pasteur, ça pasteur, ça pasteur sous nino, non, faut soit un pasteur, mais ça est ok, ça va, tout le monde a pasteur. Maman, il peut pasteur, c'est pasteur, il est à Savane, on a osé faire, oh yo, moi, c'est un autre, ça y est, ça, oh, ça qui ngaï, pasteur contre cœur, moi, ça, nini. Oh, ça va, pour moi, tu le gars qui non sert. Tout le monde la pone aïe, mais pour moi, tête, on va faire ça, il a kindi. C'est roi de délivrance. À Zimbabwe, aïe, Bakei, Bakati, Mozambique, Bakekuna, il fallait qu'il y ait les maman Afrique du Sud, mais business système est pénalité. À quel a 3 minutes ou 4 minutes, à 2 mois, il était comité, visé aussi là, bah, il y a zonga siko par Swaziland. Tant que zongi va béni siko pasteur, notre zongi awa, moi, il y a les sous Afrique, c'est parce que Moutuka Moko était comité, business système pénalité. Mais tout ça, à un hôtel Mozambique.
Parce que pour moi, mais ce qu'on sait, il fallait qu'il y ait la grande église pour attendre ça, la mission là, toi annoncer que non, c'est un kende. On va la pour mais ça va que l'église, ça habite pour savoir la voie sima. Ah boy, que ne pas besoin à qui qu'on a phase. Et kende comme venait les pasteurs à benga pour se rendre à l'église, pasteur à benga pour se rendre à battre, si c'est à kangi téléphone, pas besoin na kangi téléphone pour à briller magaka. Na to comme na tongo pe to kepe église na fiancé na ngawana to kewana à 5h na bongo si bloc église na bongo ça kana très bien après culte to buna biso to kei to la les jours mo na buto benga sous no moyete na tongo so va to kende to est sur l'église na tongo na 5h to côté culte après que le pasteur non biso que biso Johannesburg pasteur biso va passer le numéro jusqu'au numéro ya mobile ya serwana pour ba benga va na Johannesburg. Ça va baquer dans mon petit Johannesburg. Comme il y a comme Johannesburg peut boyer, la coûte quand même de quoi. Là, il y a comme mettre une chambre, mais quand même moi canapé, moi VIP, quand même chambre balle, c'est bon. Tout faire dans la soupe bien, très bien. 2 semaines après, la quoi moi la comportement pas les bandits qu'on changer. Ni. Oh. Avant ça, maman n'a allé en tout cas, na ce que la chose mais na mon on dirait nga aussi m'a shooté, ndenge na ce que une église. Après 1500, à faire $100, non bon, comme ça, qu'il y a une église, moi, je vu le coup de Congolais, tout étranger, Sika, ou comme de Bengana en tout cas, et aussi m'a sous-shooté. À Tikan bon, à Bimna Tongo, à Kiakson, à la Kouta sous-shooté. Aïe, papa, fichu dans mon ordre, c'est qui? À Ken, à épée, à la coopérative, à 18h, et puis des habitudes sont ailleurs, ça a un phasage, na c'est bon, si déjà la fin d'un betou, on va le prendre ailleurs, oh. Mais ça qui yo ok nous sommes là au côté pour na ni bino la rabo papa na sali nini tout ça qui na bolingo très bien tout linga na qui très bien si comme ya bonné qu'est-ce que je fais là quand ma bonga kate yebi sangai ayi baba la je crois yebisinga moni pasteur na bino kuna yebisinga ba vérité que yo ba bengana ko na couvent pour la ndoki ozalaka ndoki bakanga ndoki bonga na bengana na couvent yekuta lokota kiyo na manzini otelengana na bariyo na une église ba ndeko sala délivrance tisiko délivrance na silate yo okimi olandika ngai yango na kutukene na kena business na Mozambique bena teka kamitu sila kama tango tokenda kina yo business simba gite na teka mitu kana sote pona ezaki libabe na yo ngala lingi na ngasute banda ozana nga awa makamla ngai simba te yango na likoza suna ngate bima mais papa na butu bana ko bimandenge ni savana tongo na mona osusuti abi mona ndo kama seki abi ya solo pasteur ya biso ndengo na aïe bah fiston na barre ba pasteur jour ba catholique ba zara mabe ba catholique ba sabi et puis la tongo bana to sokola mo bala sokola so na faïs na mukira na abimna ngali bala kaninda kuna chambre na ye atiknga libanda et puis singa passe ça il y a 2 semaines pendant que 3e semaine et va ko bima ko so maboko na ma chopa mike et si comme on a qui ba congolais mo asara na moi li costo ce que ba teka masanga mo ko na ayeba ki déjà penga it na pe ko solo na ke wana na expliquer abi asali bongo pona nini ça va pour me te vendre awa comme ça solution soit mité na poko to ke na yo to ke ne pas na ngai to taito solution abi na choite na ose na poko to ke ne ka po nga ba faza ba nga pona ko la sika ola le yate na sita bongo sele molimo ndenge to ke ne ka ba phase pour ça na choite ba biso o sala nini mboka bupaya mwana mwasi oza yo moko okimi kuvoma ebra benga ba sœur kuna ezate na kosuka ndenge nini abisa kwa na fandi tonto wana fandi singna za msala ngosi sila banga so 17 so 19h na téléphone na ngana mandiko raisonner pasteur moko mokamino yango pa yaka kuna azaka na Afrique du Sud alabaka ya linga balangai esaka solo te tikala bengai abengi siko oye pasteur oyaki pe kuna na 60 afasaki wana abengi siko yi alors mokambie kutunga naza oza wapi apesi adresse si kazali o nazoya abe comme ide ba 9h 10h pasteur watanga yes ko Johannesburg a juillet akabia futelinga hôtel o zara na quartier benga ngo Base Valley hôtel ngo zara mabanga futelinga wana jour moko abino sava na tiki awa na kepo to madame to quelque part mais na kwa na pokwa ngapla osala na fandika rap et comme ça madame abaka balate na comme na problème les alliés mo osala ndeno fandika tanga kewana ay sombele bloka kolia abia somenga McDonald's somelinga très bien kipenga très bien pas qui
na disco raisonner mais o de madame boza de maman kuta ko sala ndenge nini na Afrique disi susu ngambo na kusuka ndenge nini abane ko cheke phone na ye pendant que cheke phone na ye pasteur oyo ya Swaziland abengi na no WhatsApp abise boni na esa ki mobile wanza fanti zo ka to mon siku ambasadi yo ayesinga sota libanda alingi su yote atike na balabala ka na esa ki waza mutu mabe abina oki passe na oki kanda abosa nike mobile ya bisinga yemte atenga na situation wana bon ma sœur ne ali wana comme ça kasi yo kende na park station na station na sombela yo billet awa à partir kuna wala sa référence au son obis au son na yo Swaziland po mboka no ezali awa abika okay mena kipe ka ngote na fa na ndengwa na bali ko raisonner siko ne ko mo sko numéro ba tonton o ya saki obane ko ya vacances wana weekend baso nga lendi wana na benga siko tonton wana na benga tonton bon on a Afrique du Sud on a wapi on a hotel kingana mais bane ko tongo ga le na master na ngwa master wana olingana oboyo wana ça va moi to ya lelo ezate to ma musika to koya lobi na tongo abi ça va pour meati abi coïncider très bien et coïncider peu ndenge ofutie tina tongo bazela pa yeba ke no past mo kambia je suis pas koya yeba ke no faza effectivement à 18h moi mo kambia pa yé a solna yedo a faza robo ya ngene ai pa fistonga ba faza ngai soki muta sila kandenga na sila pona kozanga sika kovanda mboka mopaya moye pena benga pana biso te ko mari ridicule ba na biso to ba fazanga ba faza le bokomi et dit quand vous papa na plan do komi do ba faza ya osaka te stream abi ndumba kuto bien e mon ndumba zo kama mbongo menga ya ofele mokambia na faza titongo akei tanga kei pena tongo ça va promettre ya singa na koya na 12h ngape na zeli ti camarade ya nani wa yoya ba yesi o ba ya wana o banda na Swaziland on a benga ba yesi ngana tongo ba yana tongo na muninga na yo to ba kana muninga na monika muninga na yo ndire na mon les os de mes os muninga na ya mbinga abi oza mwasina ngai to kene mamoko ajuinga mamo akene na ndaku na yi na kuta esko yenda ko lebe na poser sana ndaku ya deux chambres sala za yebudo poser pena osaka te kade ba ko refléter na Swaziland ajuinga pena Tovana biso tovana na etilelo siko qu'est-ce qui s'est passé papa Fiston pendant que doane ko fazer pena faire na ngari bosoana siko yo na ko sala to nandaka garçon un mois après un mois na monaki na retard na ebita na confusion est-ce que retard wala ça mbal na ngaya kala to esa ya mbal oyo na za awa mwana pe abotamba mais na yebisa tonto wana situation atana na équation na yeba rateza kama na tonto wana to ya tonto oyo mais je me rappelle que les tonto na ndaka tonto wana déjà to faza na biso pe mwana na mona ke lo remonter pe singa pasi tala likolo ya kozanga situation ki komelingai siko qu'est-ce qui s'est passé siko yo pasteur wana tanga wikenga na ji mobile koto opposé apesenga utu mbongo pa na biso déjà na Kinshasa tini mbongo mabuso normal to na une année déjà moi n'a pas botami déjà ça va moi n'a poussani moi n'a pas une année pasteur wana se permet so ka so ki numéro na nga wapi so ki wapi et pas fisto beta li solo yebi ça y pasteur église oya manzini wana oyebi pasteur église ya manzini oyebi atika vina nga calme abenga kanga lisusu te pour azo déranger nga na foyer na ngai na sola na mbali na nga makambo on a betele vérité na nga nyonso tout ndenge na kisasa ndenge na ya kuva ndenge ba faza na betele ndenge ba faza nga déjà pour so ka yebi mo ako boya nga susu ndeko aboya nga na betele masolo nyonso tout ni ba faza azo yokate yango na ina réseaux sociaux na radio lokole beta li solo kebisa yebisa ya keba na tangi kombo na été kotanga kombo na été mais émission oyo soka kotala ngote tindira nga link papa Fiston na kotindira ayeba ke no makamune eyebani déjà atika ngai soka continuer na kotanga kombo et si on a te garçon oyo pe lisusu oyo ya Johannesburg
Yé pas bandi ko déranger nga susu non pasteur wana kosa kingai na découvrir ndenge wake awane ko linga yo wane ko abise na shiko na lingi yo mwasi na nga ozonga na kozonga ndenge ni nga muninga apesa nga de mbongo et puis na mwana déjà malgré moi na confusion mais na tigre ka mwana ngwa siko na sala nini yé bisa bango mi balé na mobali na nga ya kala wana na pasteur batika nga tranquille soki ba continuer na ko yesu na radio le ko tanga ba kombo na banga bi wana nga moko na koleka na ko tanga ba kombo na bango. Na ça, c'est qu'on a un problème, papa Fisto. Na évité. Bande ko pesa ngana conseil. Est-ce que na bando bete la mobile langa sous magana FC ba faza ngama na FC ki ma retard. Na FC ma retard wana e ko masuma mba aden ngana ko suka ndenga nini. To na tika ndenga wana za zela na ndenga wana to boti deuxième mois na confirmer que yep na oya ye na pena ko expliquer. Na sala ndenge nini bande ko pesa conseil. Net awa ba papa ya bwania ba mama ya bwania ba ya bwania ba zalaka ba pesa conseil pour pesa ndeko conseil dans la situation ndeko moi si o ma sœur ndenge komeli est-ce que soki atikala ina na Kinshasa par exemple akoma ma sœur te vient ngoko ma boye ba ngeba fazer boye oui c'est vrai avec ma sœur so atikala na couvent kuna est-ce que ça kina ma sœur est-ce que ba alga comme la situation oyo on ne sait jamais. Est-ce que c'est qui n'a pas étape oyo pour azwa libala confirmer pas de oyo on ne sait jamais. Et Michel Lelo et Suki Awa, merci na sur la Libiso, merci na Mamarina Umbi, la femme à la taille d'une tige de spaghetti, ni courbure ni virage qui nous a aidé à la réalisation. Merci à Chris Laris qui était à la caméra. Merci à vous tous qui nous avez suivis à partir de là.